Kagame na Kabila nani aza plus mauvais. Mais Kagame aza serviteur Kabila aza serviteur à Kagame. Kagame aza président ya mboka mususu ya Rwanda. Bon, si il y a quelque chose, il y a des choses qui nasina loba et naza toujours obligé parce que na loba puisqu'il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissances et surtout un peuple sans révélation c'est un peuple sans frais. Tant kaka ba sali pacte na bango wana. Je suis le seul. Même ba batikala ba naïf ba ba image ko démontrer que bitumba et ko banana IDPS. Oui, mais makambo le kanamboko pose wa musala. Bino ba basi bo sambwe bo non comme bo. Soko lingite o sala o la la na chef ko zo musala te. Biso bana mibali pose wa même diplômé. Il faut kota na okitisme. Bazo exiger na université na bino. Mbote na biso bonso bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision nayebi que boza ebele partout dans le monde ba o bolanda kabiso émission na bino elenge ya Congo. En tout cas je suis Mariana Tabou lelo tokobeta masolo ya politique tokobeta pe masolo na prophète Benjamin Kawanga o aza pembeni na ngai poto éclaircir makambo o nyoso zoleka na mboka na biso Kinshasa. Mais avant na kota ya vif ya sujet nanga, je dis merci beaucoup à Eric le monstre le réalisateur, je dis merci beaucoup à mon boss John Simao. Je dis merci beaucoup à tout le monde. Nyonso balingaka émission Elenge ya Congo. Abonnez-vous massivement na Congo Suisse Télévision. Alors sans plus tarder, nakoyamba invité nanga. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur. Bonjour prophète. Ah oui, naza malamo na makasi ankolo malgré tout parce que toza na kati ya front na bitumba nyonso ata même Jésus à un moment donné les laki biso pe toza soumis na ba menace mais malgré ba menace toyebi na yebi o asimbinga o apesa kinga mission tina suka et elonga eza ya biso ezali ya biso pona ngate pona lokumu na ye et pona bana ya Congo nyonso même ba o baza ko finganga na ignorance bango bako sepela pe. Et donc naza malamu kolo azobatela azosunga et akosunga kaka parce que yende mtu apesa ki biso mukumba we ezali ya ye. C'est comme ça que na pamboli ba onyoso bazolanda biso ba onyoso bazo soutenir musala et ba onyoso il faut ba za la sima ya ko appliquer maloba ya nzambe nzambe azolobela biso ba pamboma na kombo na Yesu. Voilà, bapamba na kombo na Yesu Christo. Prophète Benjamin Kawanga par rapport à makamnyo sur les kaki par rapport à Ibemba papa Tshisekedi ba yebi singa que prophète Benjamin Kimaki ba Congo. Ndengo utolo ba que malgré tout ce qui se passe malgré ba attaque mais ba yebi singa prophète Kimaki ba Congo par rapport à prophétie na yo pourquoi okendaki au disparaître boyeba na nzambe ba lukioza. Non non ba na nzambe ba lukinga na za tendenge nini na yaka kosola na ba na nzambe à travers Congo Suisse na yaki na solo na bana Zambie à travers Congo Suisse mais nazali soki na kimi na Congo ba Congo mais Congo ba Congo ezaka na Congo na kimi à l'étranger te soki na kendaki libanda nde batu bakolo bakeno na kimaki na lobaki na batunga na na passeport na ko kima wapi donc nazaka na Congo donc nazaka na Congo na Kinshasa kana na Kinshasa na ko kende Congo central c'est pas mal ezali pe fièvre ezali pe sika simo kimbango azana abanda makambo eza problème te na ko tambola pe boyo tamsu batu bakomona ngate parce que ezali ba menace mais ça me fait rien na koko. Sur le plan physique, na komi bomba quelque part dans quelques jours, même Jésus a salango. Yango le bité que na kimi na ko kima jamais te na ko kima raté pe Congo ezo la libérer. Et ba événement ezo la kisa o nyonso zamba pesa ki biso tolobe. Mais prophète tout ça la rétro mouké par rapport à makambo lobaki il y a que président Namiso Félix Tshisekedi ya kokufa ce qui est bembe papa na yeye les autres lobela makambo mususu mais tout ça la rétro mouké pour na ba bazolanda biso ba comprendre vraiment eloko nini to lobela mais prophète apparemment prophétie no yeko kisamite oui o assura ki bana Congo o assura ki bana monde entier que président Nabiso kokufa ce qui est bembe mais tout monde est salamité. Qu'est-ce qui s'est passé prophète? Ce qui s'est passé bon na kolinga mingi na lobelango plus beaucoup parce que na lobaki yango exclusivement awa na Congo Suisse que bana nzambe o bayoka kité mais bayoka yango lisusu ki nazolo ba toujours boyi eloko ezobomaka mwa mukeba na nzambe il faut bolamuka maloba o na lobaka ngande ko na bino ezalaka d'abord adressé par bino parce que les sons et la trompette batunyo ne bayoka kangote baoyo bayoki kakate bao baza ya nzambe te bakoyoka ka yango te bakondimaka pe yango te
siko bana nzambe mususu bazozala ambale na baoyo baza ya nzambe te o mutu ana semence ya nzambe akoyoka kama ba nzambe te parce que yaza na semence ya lokuta abotami na lokuta ce n'est que normal à soutenir ka lokuta. Alors bao baza ya nzambe ndenge na ko confirmer yo je suis celui qui quand je parle tout celui qui a la semence ya bonzambe il faut se retrouver. Oh, nous sommes dans la semence ya bonzambe faut se retrouver. Oh, ya na semence ya bonzambe te moi se retrouver zate. Na oh ya za mvuté parce que ba msusu ba na semence ya bonzambe ba mvuta bango. Ba talaka ba mvuta bango parce que la Bible loba ki ndengwana. Même les élis seront séduits. Ils ont été séduits par ba pasteur okite ba mvuta bango ba sambela bango ba tia maboko ba loka bango ba na musala à travers nkolo ya ko kangola bango nyonso. Et ba ko kangwa c'est pourquoi na lobaka bandeko nyonso na fongoli parenthèse wana. Tango nazoloba naza mutu ndeko na bino mais na dimension mususu nga ndeko na bino na dimension mususu peut-être soki nazaki mundele mais ba congolais ba oya manga de bien mais parce que naza ndeko na bino na mutu muindo po balakisa bino ke nzambe azalaka mundele ba prophète nyonso bazalaka ma mindele c'est qu'il faut kaka ozala mundele po loba non na dimension mususu nga eloko nyonso na lobi ezali ya solo parce que utake panangati. Je suis un autre homme. Pour nga na dimension kaka bando toti. Fona ibisa bana nzambe ba yibango. Na dimension o Moïse azaki nango. Na solo la kana nzambe bouche à l'oreille. Je parle avec Christ comme ça. De ba détail mususu na ba souveraineté na ye akolo bombelanga parce que nzambe souverain. Mais soki nga na lobby eloko. Yebango kiza solo. Je l'ai dit que soki nzoto yaki. Il y avait une métaphysique qui va être quitter. Ce qui nous autres wana yé et kundami na mabele à Congo. Mabele à Congo nga explosé. Et l'explosion à mabele à Congo et nga ke mema mutu. Soit Félix Tshisekedi, soit nga. Ce qui bino bolobi que non Koro yaki. Félix a kufa kité parce qu'azali. Mais bon on peut aller nga na kufite. Parce que la parole c'est une puissance. La parole et bomaka la parole et ça la vie. So ezalaki lokuta. Siko na ebisobo. Lokuta ezalaki nini? Lokuta ezalaki que pour na lobaki yango batu nyonso les esprits nyonso yokaki. Bandoki nyonso bayokaki ba okitisi nyonso bayokaki na bana nzambe nyonso bana nzambe nyonso bayokaki. Ba okape ko bomanga yo bi kombe batu baluka ba bomanga. Pourquoi pas ngana kufa kité? Non, le problème c'est la vérité c'est quoi? Koro yakiti. C'est comme ça que je l'ai dit koro yakiti et yakipeti. Et je l'ai démontré au peuple de Dieu. Yangone pekisite ki nzambe asa la punition na yi et pas à Félix Tshisekedi. Non, parce que liwa ya mutu ezali punition ya nzambe. Tant nzambe azolobela na mutu apesa katan. Tozoloba tika bawe, tika makambo koti nango. Ndenge na lobela kango. Contrat oyo Félix okoko sa na Kabila eza ya Satana. Eza ya Satana nzambe alingi yango ti. Mais lokola ya yokati, azo yokati. Mais oui, à cause de la épargné, à cause de la quelques jours, wana. Mais il y a empêché de l'Iwana à quelques jours. Donc, pour concerner les makamba liwa wana matanga, basala ki matanga ya koro ya Félix ya Etienne Tshisekedi te na Congo. Et ba preuve ba na nyamba nyoso ba yebi ba kundaye mais ba keko zo ba biloko ba cérémonie ba sali ba cercle na bino ya ba okitisi ya bango ba okitisi ba tie ba franc-maçon ba sasu omone ba biloko na ba sala ba sasu ba Omari Bongo ba Ali Bongo ba président gabonais ba Kagame bande na bango ba okitisi. C'est pourquoi pour mon est-ce que vous voyez pourquoi Kabila ya quitté? Oui, pourquoi Kabila a quitté Matangana? Pour Kabila a quitté normalement parce que peuple lingi Kabila linga qui Kabila était na Etienne yango ami kimela ki aboita mususu ba menacé. Ah, peuple linga qui Kabila te bongo Kagame wa yaki babetela ki maboko. Kagame na Kabila nani aza plus mauvais. Mais Kagame aza serviteur Kabila aza serviteur Kagame. Kagame aza président ya mboka mususu ya Rwanda. Bon, siko soki aza président mboka mususu oyo yebite ke Kagame nde mutaboma bato na Congo. Kagame muto dirigera Congo depuis longtemps. Mais c'est parce que ba dirigeant na bino moko nde ba pesa bango accès au salam. Voilà pourquoi ba dirigeant na bino lobby. Voilà pourquoi un prophète vient pour révéler. Voilà pourquoi la révolution divine est populaire et s'invite et s'impose pour chasser ces dirigeants là parce que Kagame c'est le plus grand criminel avec Kabila. Ndengeni bakoboya Kabila bandi Kagame. Oh bango soko lobby ko baboya Kabila. Mais Kabila muto pesa atika bango na soi-disant ba kengela kaye buso banayi. Pour bailler bakana init bayembela kaiti soko lobi baboya Kabila bongo tango bazala ki soit disant na phénomène ba cérémonie na bango soit disant prestation de sema Kabila zakite
Kaka bato ya IDPS ne bazaki kunat na Kabila. Bon ce qu'on na sali bakoboya. Non, le problème est zaki bongote. Le problème écoutez le plat de Dieu. Parce que Kabila yebi que sur le plan spirituel, pacte na basala ki na Tshisekedi, c'est lui l'homme, c'est Kabila qui est l'homme, l'épouse de Félix Tshisekedi. Donc il y a quoi jamais que se soumettre sous le pouvoir ya Tshisekedi. C'est ça parce que les cérémonies on est là qui pour na basala nini pour ba aveugler bino ba envoûter le peuple de Dieu, ba envoûter ba officier, ba envoûter na ba pasteur ba sango ba keneka na ba chef coutumier, ba corrompu, ba ke corrompre bango na ba pasteur, ba keneko se prosterner devant statuette ba tiele bino na kati ya cercueil. Donc c'est pourquoi et c'est pour je dis que la sanction divine va s'appliquer parce que boyebi stade wana ti stade wana nde baboma batuna stade Martyr boyebi Evariste Kimba boyebi ki azalaki parmi disciple à Simon Kimbangu. Mais prophète, est-ce que sanction divine wana eko s'appliquer sur tout le monde? Tous kaka likolo ya bakonzi ya mboka to bakonzi o bazalaki po ba peuple pe bazalaki ba yaki ko assister na matanga ya papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que peuple nyonso bazalaki wana mroza sanction na bango? Te peuple nyonso te parce que ba peuple bazana bango ba innocent et belé baza ba mvouté et belé baza ba inconscient mais sanction ko s'appliquer plus et pas ya ba konzi na bino wana. En commençant par Félix Tshisekedi, Kabila, ou basala qui contrat na bango. Na ba passer na bango lukuta ou ba yaki ou basala ba ibabilo kwana. Ba kozwa sanction wana. Ba kozwa yango. Ba mata ba kita ba kozwa yango. Je vous dis et je signe ba kozwa yango. À moins que quelques jours etikali, ba se repentir officiellement, publiquement et puis ba renoncer na makamunyo sa ki ndoki ou bazo kotsa na mboko. Tala, ba konzimi bale ba kozala sika mon côté. Le Congo est un mokonzi qui s'appelle Christ le Dieu véritable Emmanuel. Le roi des rois. C'est lui qui m'a nommé moi votre frère. Être son président. Son incarnation, son roi divin. Mais si koyo, bino mokozo sous Satana, bo tieye, occultisme, malformation, bo célébrer dans un stade de martyrs. Et si ka ba boma, ba disciple ya Simon Kimbangu. Ba panda bango, sous la complicité de Etienne Tshisekedi. Donc, confrontation entre les anges, les archanges et les anges et ba milimo na bango nyoso bayaki kotia wana po bayaki ne kotia ba milimo po envoûter bino bakene nango tina sele na kenaki dimanche na kenaki bolo bakene na kenaki nazali dimanche na kenaki ti maluku na kenaki na zela wana papa na yebi makamno osala po na nzela wana bazotia ba biloko na bango ba kindoki po ba aveugler peuple de Dieu po ba envoûter bino bo sala ka ba accident ba bokufaka milimo na bino wana ba melaka ba makila na bino. C'est ça ba cérémonie bayaki ko sala wana. OK prophète, mais parlons un peu de IDPS et PPRD. Hier toyokaki masase betaki batebele bazokaki makila batebele pe tangaki, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que yo lobi que IDPS n'a pas perdu bazaba lié, mais pourquoi bazo bunda makila bato tanga, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais oui, il y a quelque chose, il y a des choses qui nasina loba et naza toujours obligé parce que na loba puisqu'il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissances et surtout un peuple sans révélation c'est un peuple sans frais. Tant kaka basali pacte na bango wana. Je suis le seul. Même ba batikala ba naïf ba zo ba image ko démontrer que bitumba et ko banana IDPS. J'étais le seul à ko démontrer. J'ai démontré à ko démontrer que Tshisekedi n'est pas président. Pourquoi? Et je l'ai démontré pour nanini parce que acte oyo Tshisekedi akinosa na Kabila bande kuna biso bakufa na lit na compte ya IDPS a trahir makila na bango, a trahir ba ame na bango, a trahir makila ba congolais nyonso. Alors, makila wana na ba ame wana et qu'on se venger. C'est pourquoi, depuis lors, combien de manifestations? Il y a des morts. Il y a eu des morts. Maintenant, le problème est que bino basa na pacte, oui. Na yebisa ki bande konyos. Par ignorance, bazo tikalango pamba. Beaucoup mi benga bozala, bolungwa kozala ko benga ma combattant IDPS. Je vous en supplie na zande konabino. Na yebi makambo. Beaucoup lo ba bozala ba combattant IDPS ti. Bozala ba combattant ya Congo. Parce que IDPS ezali parti eza organisation satanique. Eza organisation ya ba mindele na ba kisi ya mindele. Tshisekedi le père yebi azalaki nango, Tshisekedi le fils azanango. Donc IDPS eza organisation ya ba traître. Il a l'un de même na PPRD. PPRD eza organisation ya ba traître. Bango mongo tu bato IDPS bano bengango. Est-ce que yebi ke mikolo le kaki abato IDPS bano bengango. Ba biso nyoso na Congo bano benga PPRD negerine. Petit à petit les Rwandais nous dirigeront, nous coloniseront. Mais yango ezaki PPRD. Est-ce que changer nango? Non. Na lobaki na batu ndenge nini bolanda
la révélation. Ba parti nyonso wana PPRD UDPS c'est Koufan. Depuis 2016, la manifestation le 15 janvier et le 15 septembre, au batumba ba parti nyonso wana et si ka ba kalsina ba nekona biso na siège à UDPS, mais Tshisekedi akena kozwa micro na Félix akekoloba j'honore Kabila qui vous a calciné. Donc ba parti nyonso acte oyo sala ke ba parti na nyonso ezika wana et sala ke ba parti nyonso na esila. Donc ba parti nyonso c'est sila. Et ça, les sous sont de l'autre côté. Nous allons reconnaître les sous. Tout comme Dieu, je l'ai démontré que à partir de 2017, le 17 mai, Dieu ne reconnaît plus aucune institution au Congo. L'institution n'est pas le cas. Nous allons c'est comme Batou, parfois par l'ignorance, Kabila na Tshisekedi na Bayebi na pacte na bango. Bazo amener ce peuple dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Bango bazo bundande ngini. C'est qui est malheureux. Oh, bandeko ya UDPS babundi na bandeko ya PPRD. Mais est-ce que yo aussi mona Kabila na Tshisekedi na Kabila babundi? Mon place ba ko sabana tsapi. Yoka, Tshisekedi na Kabila basali pacte na bango. Bazo entretenir libala na bango bien. Siko bino patia Kabino bobuma na nzambe na ngai, bandeko na ngai. La preuve, Tshisekedi invité na Kagame, aya bini na aya. La preuve, moi c'est Tshisekedi. Ya Félix Tshisekedi akena Rwanda tiepa Kagame tiepa mwasi Kagame babini kuna azobina. C'est la confirmation à occupation rwandaise via Kabila et Tshisekedi. Félix a signé un acte ya ko trahir mboka. C'est comme ça que je dis sanction na ezo et loko na koyebisa bana Congo ba congolais boye bango. Mes frères, Dieu parle toujours à travers un homme. Boya to bunda pour na Congo, pas pour na UDPS. Parce que IDPS, bozo bunda pona Tshisekedi. PPRD bozo bunda pona nani? Kabila. Oh, Kabila na nani? Na Tshisekedi bazane ni? Bali bana bango. Eza lokola bana bo bunde la mama na papa. Mais mama na papa so bakoti na chambre bazo s'embrasser. Est-ce que bo ama ele? Bo bunde la mama na papa. Siko mama na papa na ba okota na chambre ba s'embrasser. Bino de bo bazoba. Oh, boza bana te. Mais bana baebi que papa na maman bayoka na te baebi que eza na nka boyoka ni mo ya un temps poto vandisa mboka après un moment ba panza na bango eh bana bazane na ignorance faut bayeba ki mama wana asate kabiso mama na papa bolingo na bango basala nango basinya makila bakokabana te bolingo na bango wana bakokabana te eza bolingo na bango basala ngo na pacte sexuel. Prophète, est-ce que bolingo na bango eza bolingo ya politique parce que outo le belo au moins est très important bolingo ya politique to bolingo ya acte sexuel ndengo lobi bolingo na bango eza lié na ba acte sexuel les actes au kit. Vous comprenez? Donc bazo ko sande bananzambe c'est pourquoi nazo révéler bino. Je suis un homme, je suis votre frère. Mais ce que je vous dis c'est Dieu qui vous parle. Boze la bomona nzambe. Mais bana Israël bazela penzambe. Mais ba mona Moïse ndia kita. Peut-être je suis plus grand que lui. Et donc, parce que le quoi na ndeko na bino, bomo nango blague. Eza bolingo na bango bazo sakana bino, ngana lingi bino bo sangana. Bisona. To benga na bango nyoso mibale parce que bango de bomo mboka. Bango de bo trahir mboka. Un okitiste n'est plus ton frère. Et loko batu bawe bande angwana. Soki mutu akota kana okitiste boya za susu ndeko na yoti. Botika komikosa o Tshisekedi ndeko na biso na yebi to yebi famille na ye papa na ndengi kolobani. Yo mona papa na ndeko na bomana yote. Mutu akoti na okitiste na kindoki abomi. Mutu na kindoki kutu ya biso kaka ya Afrique abomaka ndeko na ye. Bongo siko mutu akoti na okitisme parce que l'okitisme ebomaka plus que kindoki na biso. Ba okitisi wana akotele makana balabala. Moi ngande bazaki na balabala wana bakineti tinani sele wana. Ba otia kindoki na bango. Po batu nyonso bakoya wana okufa na yo. Ozala ndeko te. Et récemment je suis passé par là. Ba l'okitisi bazo boma kondeka kindoki na biso ya bokoko. Na ba kindoki na biso ya famille. Na lobite kindoki na bino ya famille zape malamu. No il faut tika pe kindoki opposa ndoki. Et donc ki okitisi zo boma koleka même. Donc mutu so akoti na okitisi maza ndeko na yo te. Akosala tout okozala sacrifier. C'est pourquoi naïb sa barazambi ba bazola nanga. Bo faire attention quand je parle. C'est pourquoi naïb sabino soki nga na lobi mutu ke ce monsieur maudit, il est maudit. Et akomona ba conséquences nango. Bon mata bo kita parce que maloba na ngai ça engage le ciel. Na yebisa ka bino que Jean-Marc Kaboul c'était maudit. Mais les preuves ils ont démontré ngo. Et ba biloko asala bo mona ngoti. Azo abane ko ya na église.
na église azo ya na munyere na ye le même munyere on azo manga zo kota na assemblée nationale bon on a été que ba institution eza maudite donc mariage na bango wana bande ko bazo mi boma pamba inutilement il faut tout ça la révolution divine et populaire pour na kobengana batu nyonso wana mibale parce que ba trahir mboka baza ba traître mboka bazo boma mboka bakotika jamais ko bongisa mboko oyo te nyonso bazo sala pona koyiba la preuve aneke lukuta ya munene monani na miso bato babimiseli combien de millions pona ko aveugler peuple ba ko sabino peuple d'abord mais ils s'achètent les maisons par-ci par-là non bango il faut bango ne ba ko sanction wana na ba caméra wana ba siège na bango ba satanique wana donc bandeko bazo bunda bango na bango par ignorance. C'est comme ça que mon peuple périt par manque de connaissances. Hein. Par ignorance, on a beaucoup de ignorement. Problème parce que bazo salango la ignorance. Mais la parole s'accomplit parce que je l'ai révélé que non bitumbe ko banana et ce n'est qu'un débit. Parce que les choses ni loko na koyisa bana nzambe bo bangati. Batumso ba yutanga oh prophète ozo banga mboka na biso ils déjà suspect trouble les kota mais oui il faut troubler kota. Bo bangani. Mais prophète, en parlant de Bitumba, est-ce que Bitumba pena kati ya bana nzambe ça existe parce que to moni bande koto ba disciple ya Joseph Mkongobila batinde lio maloba to bazo lukisa yo par rapport à ba propos na yo nyonso zoloba hein pour na mboka na biso. Siko mais qu'est-ce qui se passe entre vous bino pe ba serviteur de Dieu? Oui, ndeko Bitumba d'abord pour na bana nzambe ça existe. Et là, bakosa bino ngwana oh omoni banzemo bayembela bino wana tokobunda na nzoto te tokobunda na molimo c'est faux mutu abundaka na biloko nyonso mibale obundi na molimo obundi pe na nzoto parce que nzoto nde nzambe pasa la kango tanga na bible na yo omona babitumba te na bible batu babunda na bible non mais yoka batu babunda na bible pona kozwa mabele ya Kana bana Israël babunda babunda na nzoto babundela ka mabele. Alors le problème est ce que la kanini pobo longa il faut bobunda na nzambe. C'est comme ça la Bible nous dit ceci. Combat les bons combats selon la prophétie dite à ton regard. Les bons combats lingi kolobani bitumba ya malamu poni nzambe zo tiango bitumba ya malamu mutu alongaka selon maloba o nzambe alobelai ndio kolonga parce que ko bunda pe olongite isa bitumba malamu te obundi pe babetio. Maintenant bitumba malamu ko bunda selon maloba ya nzambe. Alors bitumba est normal. Pour une raison normale, surtout pour na mabele parce que nzambe a pesa héritage o nzambe a pesa mutu za mabele. O lelo mabele ya Congo eza envahi. Pana ba satanique ba okitiste ba franc-maçon oyo na ba mindele na bango na ba rwandais. Siko ba oyo bazo diriger biso. Ma sœur, oza moi so yebit. Oyebi makambo so le kanamboko pozo musala. Bino babasi bo sambwe bo no komi bo soko lingite o sala o la na chef ko zo musala te biso bana mibali pozo même diplôme il faut kota na okitisme bazo exiger na université na bino il faut kota na franc-maçon il faut na okitiste so ngoke no sala musala na banque ba iso ko kota na okitiste mais banque wana eza na mabele na ya Congo et donc bitumeza normal par rapport ya bazolo ba bon bande ko wana ya ba Mukungubila oyo ba benginga mais non ngana yebi ndeko na Joseph Mkongobila wana nalobaki awa na ndenge nini nalobaki na émission na awa na Congo Suisse qui bande ko oyo bazo kanisa kingana ko kima ngana ko kima jamais te na ko kima jamais mboka te naza lokola Mkongobila te naza lokola David Kofote bien que na pamboli bande ko wana pour na eleko ni ngana loba ça veut dire quoi ba oyo ba kabila pharaon oyo fanda na mboka oyo akimisa Joseph Mkongobila akimisa nani David Ekofo mais nga ko kimisa ngati parce que moi je suis plus que David yemoko avaya Goliath aboma bande konaye abeta ba yaya naye mais tangu David ya ko se venger c'est là le langage mais bango lokola ba presque na nzambete soki Mkongobila yebi soka yebite bande bo ba disciple na ba benga ba menasenga parce que mais bino bo mega bo menasenga est-ce que bo amaile d'abord nga na zo sala ngo pona bino parce que bino moko bokima mboko poni aussi mona David akimi David akokima mboko yo si mona non ndeko Mkongobila tika ko sabana nzambe yebisa bana nzambe vérité tu n'es pas David parce que Mkongobila so benga yene za David akoya ko libérer Congo non na bisi bana mboka nyoso ba o nyoso bazo benga partout na l'étranger kuna ba David bango ba roi du mboko c'est le kuta muto nzamba est restauré akokima jamais
Vous comprenez? Parce que lui-même, il est l'éternel des armées. C'est lui-même qui protège. Donc, ndenge bakima, et l'engi kolobaki, eza bango ne ba ko libérer mboka te. Mais néanmoins, baza considérer la mission que Dieu m'a donnée. Je vais quitter bao nyos basala quelque chose pour mboko. Vous comprenez? Et d'ailleurs, je vous révèle le peuple de Dieu. Dans le gouvernement divin que Dieu m'a donné, David Ekofo, c'est mon conseiller spécial chargé en matière d'enseignement supérieur universitaire. Parce que David Ekofo, quand il parlait avec Kabila, dans notre centenaire protestant, moi j'étais là, j'ai un pouvoir de communiquer Moutou Maloba. C'est moi qui l'ai communiqué Maloba. Na communiqué que l'esprit pour qu'il y ait Maloba. Et c'est l'homme intelligent. Mais pourquoi David est facilité? Car non, Mukungubila tio kosabato. Na bino nyoso voice ba prophétie lukuta que non, oh mutako libérer mboko azaso ki na auta na pays étranger na États-Unis. Banda auta litambe c'est faux. Et ça ba fausse prophétie. Oui, la prophétie n'est pas objectif nini. Kolali sa peuple congolais. Vous comprenez? Bolala, bozela, oh mutako libérer mboko akauta libanda, c'est faux. Je suis là, moi, votre frère, que Dieu m'a restauré. Vous n'avez qu'à suivre ce que Nazoï Sabino. La libération totale, divine dans ce pays. Et avec moi, votre frère. Bande comme ça, c'est pas colo tandoto. Mais bah yebi ko interpréter ndoto anati. Mais moi, votre frère, n'a la dimension ndoto te. N'a la dimension ya maluba. Moi, je parle comme ça. Lorsque le ciel décide, bah lobela kanga boy. Je fais plus de 2 ans dans ce pays. Na lobaka nanzambe. Nazaka téléphone te. De Kisangani jusqu'ici. Je fais la ville à Kisangani, je l'ai traversée dans tous les coins, les ronds-points. Est-ce que Boyebi représente la ville de Kisangani? C'est là où j'ai proclamé la nouvelle capitale. Parce que c'est là où les Okitis siègent à travers Salé. Les siègent à franc-maçon pour dominer Afrique et Mobimba, y compris le Congo. Et ici au Congo, na Kinshasa, c'est comme ça que j'ai marché tous les ronds-points aux Omonawa. Moi, j'ai déjà marché. Parce que, donc, dans le précisé, non, c'est faux. Je considère l'intelligence de Congolais et je compte beaucoup sur vous pour construire ce pays. Parce qu'ici, vous, au moins, il y a une certaine intelligence. On a Congo, 90% de professeurs un professeur qui demande à coucher avec une étudiante. Est-ce que ça, c'est un professeur? Un professeur est-ce que ça professeur? Donc moi je compte pour construire ce pays avec vous qui êtes amenés à l'étranger parce que l'Occident nous a volé l'intelligence pour nous amener à l'étranger. Donc c'est faux. C'est faux et archi faux. Et dans la Mukungubila, et dans la banane, Joseph Wonos, Baza, Batako libéré Mbokote. Bazo Salabongo Bobala Lissabino. Il y a une fausse prophétie parce que Satan peut se rappeler ma prophétie. Satan donne des prophéties. Ma dimension est autre, mes frères et sœurs. Dans la dimension Moussou. Peut-être que non, na dimension Moussou. Et tout ce que moi je dis, c'est vrai. Et c'est véritable. Et ça s'accomplit, ça s'accomplira. Aucune de mes paroles ne peut jamais être non accomplie. Parce que je porte l'esprit de Christ. Pour la cause de la libérateur à Mboko, il faut d'abord rencontrer Christ. Et Christ est au Congo. Si Christ est dans le Congo, lui, le roi des rois qui m'a instauré, moi d'être le roi, il est la Libanda. Oh, la grande prophétie, à Simon qui m'a je serai le représentant de ce Christ. C'est le Christ qui a amené les 3 pouvoirs dont je suis porteur, le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir scientifique et le pouvoir politique. C'est le Christ qui m'a donné, c'est lui qui m'a enseigné. Je parle avec lui comme ça, de bouche à l'oreille. Donc, Bandeko wana ya Mukungubila wana bazoloba, batiko kosa bananza, batiko lalisa peuple congolais. Bazela, Bayasima, et d'ailleurs, je les amène de m'appeler pour que nous sambela ban ngonyoso parce que c'est à ce temps ici ma sœur Naïb Sabino. Les clés pour entrer au ciel, ça se trouve chez moi votre frère Benjamin Kawanga. Comment ça se fait que clé à le paradis à l'eau là et où t'es pas prophète Benjamin? Voilà, et ça est pas nanga parce que Christ m'a donné. Mais est-ce que vous voyez que Christ avait donné les clés? Il y a quelqu'un dans l'eau et pas Pierre. C'est toi Pierre que j'ai bâti mon église. Oyoko kanga et kanga mi oko fongolo fongolo. Mais Pierre azala ki mutuloko langa. Donc bref, pour bananzambe o bazana Kinshasa, bakota lola ba mona bokonzi nzambe, faut ba yokela yo prophète Benjamin. Exactement, il faut ba lekele pa nanga. C'est comme ça que na tiaka ba numéro nanga yi, ata o sambela koza pasteur atoza na nani. À ce temps ici, il faut m'appeler na sambela yo parce que la prière que moi j'exerce ezo fongola yo mbala makolola. La prière que j'exerce ezana directeur à Milan. Ezo fongola yo lola. Donc, batika koko sabino, même bino borizitaka, bino bosala orgueil parce que naza pasteur, oui, oza pasteur, oui. Mais à ce temps ici,
La souveraineté divine a donné les clés à votre frère Benjamin Kawanga. Donc, la seule solution, c'est de passer là où votre frère Benjamin Kawanga se retrouve. Donc, ce que vous osez s'opposer, soit vous êtes embêté, ou soit vous êtes envoûté. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Et le véritable ne peut pas mentir. Parce que l'Esprit de Christ est à moi. C'est à moi, quand je prie, je vous connecte avec Christ directement. Je connecte et votre corps, votre âme et votre esprit. Parce que l'âme se trouve dans le corps. Si tu ne sers pas le corps, si ton corps n'est pas bien nourri, donc à nous, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque je prie pour toi, je donne ton corps, ton âme et ton esprit, et je les ramène en Christ. Je te connecte avec Christ. Et c'est à cet temps-là que tu peux voir ta bénédiction. Non seulement l'entrée du ciel, mais aussi ta bénédiction ici sur la terre. Il faut passer par votre frère Benjamin Kawanga. La seule voie que le Christ a donnée. Et ce que vous avez, Christ les a parlé à travers moi. Je n'ai pas besoin de ça, la propagande.